Bisogno stato s'abbonare, nascere moko, Madia Star TV. Etala mamunate, bato bandima, Christopher Songo, andima, Tati Lenda, andima, Angel Loué, andima. Madia Star TV, Shalakita, nascere TV. Madia Star TV, Shalakita, nascere TV. Le grand collaborateur, Christophe Songo, Nakatia Madia Star TV. Le vrai Kiko Kondambuta, papa social. Tadi Ileda, Angel Loué, la mignonne. Bisogno soto s'abonner, nascere mako, Madia Star TV. Etale mamudate, bato bandima. Madia Star TV, Zambada Media. Olivera Bagad, Bamis, Bapig, Naba Théâtre, s'abonner. Bonjour, bonsoir, na écoute libino na pesi bino mbote na kombo na Yesu tiketi nzamba lola asala biso bolamu na mokola lelo balobi bande kunangai toli suko solo la comme habitude balobaka na kata mabi ya Star TV bande kunangai soko ibi kozali moto ya sika na kata mabi ya Star TV nde kunanga play s'il vous plaît okoki ko s'abonner o aimer pe o commenter et kosala biso bien makasi mingi babi na kata mabi ya Star TV tolobaka nyonso pe tosalaka nyonso sauf bakiti na ba message tozaka intéressé na ngote j'espère que na lobe loko et bande kunangai place tozali numéro de téléphone ozana lisolo oza histoire mongo pesa biso numéro de téléphone ezana contacter biso na publicité na yo tozana pona service na biso ba kwa ngola tala ba service na biso ba kwa ngola bande kunanga toza ba congolais na ba congolais ngam na ba congolais Brazzaville biso tozali motomo j'espère que na lobe loko bande kunangai na e awa ko passer bino information o ezali passe na mana kata motema mais tozaka ya obligé à koloba quand toloba kaka bande kunanga toyaka liboso ba télévision na bino soki likambo ezali pourquoi pas to ya koloba soki pe mawe ezali pourquoi pas to koya nango to kabona ngo na comité na biso ba kwa ngola bande kunanga lelo na yeli bino lisolo ya mawa lisolo ma ndeni bande kunanga likambo ekweli biso na mboka ya Londres na mboka Londres bande kunanga babomi mwana na biso moko ya congolais babomaki ye le 9. Mwana biso akona bande kunanga aza na 20 ans. Mwana biso akona bande kunanga ndenge toki histoire ndenge na tuni na zobe information ndeko mobali ndeko jeune garçon avandaki na eka na ndako neza kavandi albite abima akende epa muninga na yene babeta ba PlayStation. Mageta za mukola ke epa muninga na ye. Tanga kei bande kunangai soki pe na toka kozonga e bande kunangai bamonika police a télémisé ta police a télémisé nande police a comme tout dans makele bande kunanga mama police a zui a beti masasa kufi a babeti de bal bande kunanga kufi yango tozana mana comité mso ba kwa ngola bande kunanga to kufeli jeune garçon pa matito ba ke vina biso ya lobby ezali bana bazali ba flèche na biso bande kunangai tala likambo ekweli famille oyo babomi mwana na bango Chris bande kunanga esali passe na mawa toliba mes condoléances na famille nyonso tout o bo perdre mwana ezana ko ozaba oba boti na ba oba boti ete biso tozali ba para pa matito za ba africain mwana na yo aza mwana na ngai na kata mabi ya Star TV bande kunanga tolobi sore na bande ko bakoleli problème oyo na mboka London ana Bristol bande kunangai polisi abeti mono masasi na police station à Bristol batuza na Angleterre boyebi police station à Bristol mona baro ya police a télémisé police abeti eza passe na mawa mais tellement que na kata mabi ya Star TV ande kunanga toyaka toujours akoloba bokoyoka ba audio bokoyoka ba message o bande ko ba lobby en plus bokoyoka pe mama na bango ye moko ndenge alobaki bande kulanga eza passe na mawa
yango toyoka na bokebi nyonso to ndeko na nga please aime video partage eza lisolo ya mawa te toloba bandeko na ngai tozalaka na bana bandako me toyebaka eloko nini bana basalaka te para moko ta kolingaka mwana na ye akufa na condition oyo keke so mwana na azalaki mabe keke so azalaki mabe te nde bato bazokoloba mwana yango boye mwana yango boye bandeko na ngai ezaka bapara nde moto bayebi station mwana na bango oyo bazalaki nango na ndako azalaki mwana mabebe mwana mabe te bapara bango bayebi me eza lisolo ya pasi na bandeko na ngai yakoya kopase yakoya koyebisa bino na kati ya mabi ya star te bandeko na tokufeli jeune garçon na komite na biso ya bakwa yango na bandeko na ngai te tolobaka bana bamama totalaka bana toseveyaka bana wi bato ebele bolobaka yango sikoyo bandeko na mboka ya poto eza facile te susu mwana akomi kopusana koyeba 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans wi bandeko na ngai tokozala wana mpona kosurveille bana totaka na nzambe liboso nde baprotege bana bandeko na ngai eza facilité bana poto bandeko na ngai bilongo oza na poto boyeba réalité ya poto mwana so akomi na age ya 17 ans 18 ans okobisa mwana kokende nzela oyo te mwana mosusu alobi non bandeko na ngai no wana etikala non mutu te akolongola yango mwana mosusu abi wi bandeko na ngai akoloba wi mutu te akolongola yango bandeko na ngai yango likambo ekweli mwana na biso bato ebele balobi aza innocent bato mosusu balobi oyo esalamaki boye bato mosusu balobi azalaki mwana boye bandeko na nga nyonso to bandeko na nga toyena so kojuge te me tokokabolaka ma oyo ekomi na komite na biso bakwa angola ke babomi mwana na biso bandeko na ngai me na babato oyo balobi balobi ke mwana wana polisi akutaki ate na eloko moko te nde ezalaki polisi atelemisi ye amona ata na munduki amona ata na mbeli ndenge bato bazotémoigne azalaki maboko pamba azalaki na eloko moko te me toyebi te polisi abeti ye masasi na raison nini mwana asalaki nini eske mwana oyo azalaki na dossier na polisi banakala polisi alandelaka ye bi bato bakize na eloko moko boye bi bapara bayebi te bi bayosuka kaka ke mwana oyo babeti ye bandeko na nga biso nyonso bandeko na nga toyebi te me oyo bato bazoloba bandeko na ngai babi ke ntango polisi atelemisaki ye mwana azalaki na ye eloko moko te na maboko polisi mama abeti ye bala liboso abeti ye munduka mibale mwana akufi esalami na police station ya Bristol bandeko na ngai yango toyoka ne bamama bazoloba eza lisolo ya pasi na mawa toyoka bandeko na ngai toyoka boko to ya esclavagisme bazoboma bakomoboma bana na biso batotambola mbote na biso nyonso bana Kongo mobimba natemi liboso na biso na mawa nyonso ya koya kotalisa biso lolenge bapolisi auti oboma mwana na biso na nkombo ya Triskaba mwana oyo polisi auti koboma ye lelo toza mokolo na le 7 septembre 2022 yango na tosengi boye bakongole bamama congolaise batata congolais baanko totika mwana wakele boye te communauté na biso totelema tokesengela mwana oyo justice wapi na Brixton na police station ya Brixton totelema totambola tokinosengela mwana oyo justice soki ezalaki na bacommunauté mosusu nde makele esebimaki na libana toyoka tomona bareseau makambo si ekoti ke communauté oyo bazoloba mpo babomi mwana bango totika mwana akende boye te babomi elokola mbwa bandeko na ngai ndeke neti ndeko mwasi aotoloba awa keke so mwana asalaki mabe ndeko na ngai aza na droit ya justice aza na droit justice elandela ye keke so azalaki mabe polisi ekoboma mutu bongo te mutu so azalaki mabe bokotya mutu ata prison tokonzima me akoboma mwana bo jeune garçon bandeko na ngai eza pasi toyoka lisu famille nde bazolela bandeko na ngai bapara ya mwana toyoka na pasi. My heart is broken. I'm speechless. My heart is broken. Police is taking this for me. I don't know how to say, but I need justice to be done for this. This is very racist. It's not good. I need the justice to be done, the criminal justice to be done. We are shocked.
to say that in this century, from specialists of the law like police can shortcut someone's life, especially a young boy. And from all the questions we have, why this, why that, no one can give any justification on what the police act for us is totally racist and criminal. Bandeko na ngai wana ezali bapara ya mwana na mutu bazoloba mama mwana oyo alobi na anglais boye abi police alongoli musika na mwana na ye aza na besoin ya justice koma police akoki koboma mwana na ye kaka boye yo bazosenga justice esalama mwana azali mwana muke mwana 20 bandeko na ngai mwana muke wi bamosusu bake mwana muke ndeni akomi na 20 wi letaki azali mwana ezataka aza na 40 ans so aza na epa baboti na ye tolobaka kaka mwana etake biso baafricain yo mama bango bakoloba na anglais azosenga justice koma polisi akolongola mwana na ye mosika na ye dado tete mekolobake koma polisi akoki kobomele mwana ye kaka boye bandeko na nga tolanda lisusu bamotivation bato bazwi mpona bandeko na nga tosala marche ya kotambola koluka justice mpona mwana oyo bandeko na ngai nazo repete toujours keke so azalaki mwana mabe polisi akoki koboma ebongo te toza kame na mboka ya loi soki aza mwana mabe pourquoi mpo bakokanga mwana oyo akota na ata prison libela ke baparent bayebi ke wi mwana biso aza na prison mais aza kame na bomoi mais oyo bandeko na ngai polisi abomi ye abeti masasi moko mibale bandeko ngai eza pasi yango ezalaka elo moyo ya komotive bato boyokani bato bazokoloba na baningani balobaki bandeko na ngai alors tozolela toza na pasi makasi bana mosusu batikali peuple noir akoma maltraité surtout peuple congolais mpona nini totelemaka na makambo mosusu makambo oyo mwana akufi boye bakommunauté mosusu babovandi bo mpona nini tozotala tozela polisi asala justice na ye polisi moto asalela biso justice na ye alobake asalaki boye mwana azalaki na eloko te na verifie mpona kovanda liboso na biso na verifie na yeba bana bakoti batuna bakamarade na ye oyo batambolaka na ye bana baluki bango azalaki na eloko mabeta kende kosala kosaka na jeu ya bale ya playstation na baninga na ye azalaki na eloko te baninga na ye ya bekolo mosusu bazoloba me ndenge ni botelema te biso tolinga bino botelema mpo biso tolanda bino ndeni botelemela Chris Kaba te bolobela ye te bakongolais bamama batata tosalela mwana oyo justice akoloba te ye okokoloba te apesa biso explication nini elekaki aza te mpo aloba na biso nini oyo elekaki aza te mpo aloba na biso kasi biso tozali mpo totuna polisi information eza te ti sikoyo tozela kaka polisi apesa biso information tozozela polisi akosa biso ayebisa biso oyo akoyebisa biso totelemela mwana biso toza na pasi makasi yo oza parent mwana bimaki yo azongi te na ndako esalami lelo ekosala malobi congolais yekola kobunda yekola koloba bayeba peke toza pepe totelemaka mpe tolobaka na baraison mwana biso tolobela ye totelema biso nyonso moko na le 9 lobi eza jeudi so tolobi totia lobi video oyo ekopanzana te tozala ebele mpo tosala justice ya mwana oyo topartage video oyo na baninga na bandeko tokelobela Chris Kaba na police station ya Brixton vendredi na 11h partage video vendredi na 11h congolais nyonso esika ozali ate osalaka loba na kosala te toza na matanga na communauté na biso babomi innocent babomi mwana oyo aza venir ya lobi babomi mwana biso na bamboko toya esclavagisme bazoboma bakomoboma bana na biso na koya mosala te na 11h totelema totiki bana na classe oyo bakenda ya classe totelemi toke na Brixton na police station tosalela mwana oyo justice tosengele justice bamona te kazalaki taba eza pasi makasi na motema mwana akei biso kaka boye mwana akei boye ndeko ya solo oyo olalaki mwana akei yo kaka boye
ali biso pe tozotala kaka boye tozolela tozotala kaka boye ya so tokoloba te totika eleka boye te eza mpasi makasi tozozela polisi apesa biso information nini wapesa biso ya malonga eloko ni polisi oyebisa biso ya malonga yango toye vendredi po so tobi totelema lobi na 11h bato biso bakomi yokela te vendredi na 11h telema yaka tokutana na biso nyonso na Brixton bopanza boyebisa bana na biso na ndako tobima na bana na biso na ndako po basala biso so makambo boye te bana baza mal à l'aise libanda bana baza maltraité libanda bana baza traumatisé libanda totelemela likambo oyo tolobela mwana oyo inonsa babomi inonsa yebe eloko te mo aloba eza te mo apesa explication te eloko ni elekaki mais police apesa la biso explication tozela explication ya police te tolobela Chris Kaba tolobela mwana oyo aza susu te na biso akoka suku oloba te yebisa biso eloko ni elekaki kasi biso tozali mpo tokende kotelemela polisi mpo balapa mpo batika kosala totia embouteillage tolobela mwana oyo tolobela Chris Kaba vendredi na 11h le 9 septembre 2022 na 11h na police station ya Brixton police station vendredi na 11h atozalaka wapi yoka mawa yaka po tozala ebele po babanga biso bamona biso tika nyonso yaka vendredi na 11h bandeko na ngai ndeko mwasi au toloba bandeko na totelema tosenga justice mpa na mwana oyo nazo répéter toujours que soit moto asalaki mabe bakoki kofuta mwana na bongo te toza quand même na poto baprison ezali mpo ani bokokanga ye te ke mwana naza te na prison ya libela ke bobo mamonaka bomona aza na 20 ans banonga totelema na komite na biso bandeko na ngai soki makambo ekweli biso pourquoi pas totelemaka bandeko na ngai totelemaka te me na makambo mabe bandeko na ngai omona bapapa mikolo bama mikolo botelemi metala o bandeko na nga to perdre mwana na komite so bakoangola quelque chose aza mwana oyo oboti te me azali mwana ya Congolais bandeko na nga aza mwana na yo elebi nango mobutu tata bo moko mama bo moko tozali ekolo moko bandeko na ngai to se soutenaka bandeko na nga na ba problème oyo tolinga kaka te ke so likambo ye na komite na biso bandeko na ngai ya malonga to mono telemi o partager mama papa moto landi video oyo o s'abonner o partager video bandeko na nga o aimer o ta commentaire bandeko na ngai pamba te bandeko bayoka quand même makambo tolobi na kata mabi Star TV na ndenge to perdre mwana biso na kata komite na biso bakwa angola bandeko na ngai akufi na mboka ya Londres bandeko na ngai otoka lisusu baninga na ene balobi bazosenga toujours justice toyoka bandeko na ngai. What's up? It's the chief. By now, a lot of you would have seen what was going on with the injustice surrounding Chris Kaba's death at the hands of the police. It's wrong. We need to stand up. It's injustice. Injustice needs to be spoken about. It needs to be highlighted. It seems like the police are trying to sweep it under the rug. So we need to represent. One thing that will be happening first of all was Friday, 11 a.m. outside Brixton Police Station. His family will be there. There will be a gathering. A lot of people that can make it. Please come down there and show support. If you can't make it, show support online. Share, spread the word. And it's just the first thing. This needs to be highlighted. There's a lot wrong about this. So let's highlight, let's represent, and show that we can stand together when something like this happens. Justice for Chris Kaba. If you can make it, please make it. Message if you want some more details, and condolences and prayers to the family and friends of Chris Kaba. And we're going to represent the way we need to represent. Ande kunanga o baninga ne balubi na anglais. Bazo bisaka ba parato telema. Totelema mokolo ya lelo vendredi bandeko na ngai ya kosengela Chris Kaba justice pamba te ezali normalité que soit mona asalaki mabe bandeko na ngai nazo répéter que soit azalaki ndenge ni bandeko na ngai koza toza na mboka ya loi pourquoi pas baokanga mwana wana pourquoi pas baokanga mwana wana bakotya ta prison ke oleki ya koboma mwana bo bandeko na ngai totelema
totelema bandeko na ngai ezala totelemi bandeko na ngai tozala mpe baparent moko keke so bana yango bayokaka te bamisu bayoka bandeko na ngai tokipika kozwa na bana soki mwana akei oke wapi soki mwana nga akende bandeko na ngai toinsistaka mpe non kobima te kobima te soki toti mpe makele bandeko na ngai omona bana yango apoto balinga bango mpe makelele te omona komata nde na chambre bandeko na ngai totalaka mpe bana toboyi te bana yango misu bayokaka te me tokipika koloba tosala mosala etake baparent totala entourage ni bana baza nango totalaka nzela ni bana bakendaka tolinga mpe tokontrolaka bandeko na ngai bana na ba chambre mwana bimi ake classe bake musala kota na chambre ba mama ba papa cheke sambetu cheke bilamba bana toyebaka bana na biso bazotambola bien bazotambola bien te pe mateli wa mwana na biso oyo Chris Kaba bandeko nazokamisa biso koma polisi akoboma mwana mobali kaka boye pourquoi polisi akoboma yang kaka boye omaleke mwana ovie eza molai koma polisi akoki koboma kaka bandeko na ngai likambo zokamisa biso toyoka liso baparent na bango nde bazoloba na pasi bandeko na ngai. My heart is broken. I'm speechless. My heart is broken. Police is taking Chris from me. I don't know how to say, but Talobi police azwi Chris Kaba na maboko na ye azoloba te akoloba nini elobi mama azoloba bongo na anglais bandeko na nga. Justice to be done for Chris. Yango mama tosenga justice esalama mpona Chris Kaba bandeko na ngai so totelemi te mundele pa omona okaka bongo mais so totelemi bandeko na ngai toza mpe na mboka ya loi soki bapolisi na basalaki ere bandeko na ngai ntango bakolandela bapolisi baokanga bango tozokourageka bamama bapapa totelema biso nyonso tu tokende marche wana totelema biso nyonso tu bandeko na ngai. This is very racist. It's not good. Mama lobi eza raciste eza malamu mingi te bandeko na ngai koma boboma mwana kaka boye mwana soki asala eloko te koma bakoboma mwana boye soki bamonaki mwana eloko mabe na maboko te koma bakoboma mwana boye yo mama lobi azosenga justice bandeko na ngai justice ntango bandeko na ngai ekozala monoko te partage video totelemi vendredi tosupporte bafamille oyo bandeko na ngai oyo baza na douleur tosupporte bango bandeko na ngai toyoka lisusu na pasi na mawa. I need the justice to be done, the criminal justice to be done. We are shocked. It's a shock to say that in this century, from specialists of the law like police can shortcut someone's life, especially a young boy. And from papa oloba koma polisi akoko okata vi ya mwana muke kaka boya mwana api mwana muke eza normal te bandeko na nga eza normal te. All the question we have, why that no one can give any justification on what the police acts for us is totally racist and criminal. Bandeko na ngai bapara basenga justice esala. Merci beaucoup famille leo toyaki na sango mawa po ani teta toyaka na sango esengo po ani teta toyaka na basengo mosusu pourquoi pape toyela bino sango na kata mabi ya Star te bandeko na ngai tobosana te s'abonner please to partager video to tia commentaire pe to za rappeler tami ya koswa na bana bandeko na ngai pe ya kotikaka bana na maboko na Nzambe elo nazalaki na oka ya ngwana Nzamba lola asala biso bolamu soki su news muso ezali na comité na biso oyo ezali analyse moko boye bandeko na nga pourquoi pas to koya lisu to partager na bino. Merci beaucoup to mona ni mbala ya sima. Bye bye. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Ya biso esika yango ye. Bon mona ba Star tu boningaka. Nga mono na za. Ba fan na ngai, ba boningaka, ba boningaka ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Ya ngwana ya bino if na koka sentiment. Nga so na ba kalika mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star
TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Okurate po okutala ba théâtre te, okutala ba gagi te, okutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabi ya Star TV. Songo bo shano kansika biya nganaringi ya bani ya kami kopesa nga pasadi wa